Baike bozali belé bomesana kolanda biso na nzela ya FM télévision ezali ya bino Mag FM bozali na Kinshasa capitale ya ba RDC pe bozali na libanda mboka na nzela ya chaîne YouTube na biso Fondation Malua bomesana kolanda biso to pesi bino ba mbote pe kimia ezala bongo na bino. Le 1er mai nyonso ezalaka journée internationale ya travail na yango équipe na biso ekitaki na terrain po ete solola na ba congolais ba expliquer biso le lenge nini bango basalaka musala awa na Congo démocratique. Le 1er mai zo rappelenga beaucoup de choses. Surtout na période à Mobutu le 1er mai Angoumé zaki makasi. Donc maintenant, ezate. Bamakambo toza omona wana lelo ezate. Natango Mobutu le 1er moment le 30 si bafuti batu salaire le 1er mai fête. Mais sikoyo okotala boye mingi ti lelo bazwina salaire te me boti data le 1er mai batu ba osepela ndengeni. Ba compagnie nyoso eza osala ampleur tango wana ese kufa. Okolando na tra par terre. Oyo musu ezalaki pembeni ya onatra nini ezali kosala babato bani chanik par terre nini suto koloba tous les sociétés ekufa bakosepela ndenge nini. Et puis deuxième problème Kinshasa ezokomaka macrocéphale donc eza lokwa santé longwe na makolo ekovimba na mutu bato bauti bamboka banini bango nyonso balingeka Kinshasa kuna batiki bilanga banini bango nyonso bayosopa na Kinshasa. Oya kala ezalaka eta Mobutu ba musique za kobeta pantaba baza kata moto kaoya lelo ezala nango te. Oya ezalaka kala tuzakenda kinkole Mobutu aluwe ba bishi banguno na kinkole kodia komela ka lelo ezalaka te. Sikoya lelo mona ndako na ye ba fête ba travailleurs et cause à la impact ceux qui travailleurs azwa salaire au esengeli azwa et le lot monde a travailleur à la salaire à malamuti à ba problème na ndako ba 3 mois impayé na ba loyer na ye ndako kutemsno ya ba fin du mois tu yango habité comment nini afuta loyer ba na classe ba so bengana salaire ya malonga te na condition pe su ya dollar n'exé comme matalisi vraiment je ne pense pas que mutako za nesengo ya ko sepela ne loko oyo bénéficier na ngoti po ba salaire wana eza nesengo ta ya mutu moko te so ba mekin pe ko améliorer ba salaire d'autres là qui dans l'époque ya ba Mobutu na bata ba kabele père to komona ki ba mbesa ba fait ko zala mais pendant vraiment to lobela 5 ans oyo ya bomba te loko te. Sangwa munene ezali union sacrée bosimba ete mwana mboka Simon Muke Kandong yepe na lingomba politique na ye debako bazalaki pe présent na milulu yango. Lingomba politique debako yango pe ezalaki présent na milulu ya sortie officielle ya union sacrée Oyo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République nde na yango bango pe lokola membre ya lingomba AFDCA balobaki bakozanga te na milulu yango bazalaki présent pe bazalaki satisfait ya mobilisation oyo basalaki pona kobenga na ba congolais baya koyoka oyo ezalaki bongo message ya sortie officielle ya union sacrée na sima na yango mwana mboka Simon Muke Kandong alobaki boy. Hello, ezali mokolo esengo, mokolo ya célébration pour la sortie à Union sacrée pour la nation. Vision oyo ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo sangisi plus de 500 partis politiques na population congolaise en général pour na soutien na ye. Biso bandeko ya démocrate bâtisseur du Congo, parti cher ya professeur Rémi Musungai. Pour nous soutenir candidature à chef de l'État, mais pour nous kotali sapé na mboka mobimba que y a biso candidat pour 2023 ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala lolenge population ayé de partout na esengo nyonso pour nous soutenir likambo.
population comprendre eloko moko bazala na ngambo ya kitoko ya lisolo yango eza nini lisolo ya bongwana esali eloko komona ete mangomba pe ba regroupement politique ebele yango ezali kaka na sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République pona kopesa ye makasi ya kosalela lisusu ba congolais koleka Lingomba Mbanza Lunungu Kilongo Kianzambi Oyo ekambamaka na mwana mboka ndona itela kimpamvita ekloturaki sanza ya éveil ya conscience africaine na nzela ya culte d'action de grâce oyo esalemaki bipai wapi bayebaki bongo na kozongisa matondo epai ya Nzambe bolanda. Toinanate bana ya Congo, toinanate bana ya Afrika. Bamemi biso na distraction ya takomolai ya kobomana ya koinana. Bamemi biso na distraction ya takomolai ya koteka mabele na biso. Mengongo yo tapo totelemisi milimo ya makoko na biso, totelemisi molimo ya philosophe mokibangu tomate na mabele. Tobate na oyo batata pokutule de makitisa pe mapesa kati na biso. Na kokota na soki tokolonga te. Na kopesa na pasi tokolonga te. Etumba oyo tosipami na yango ezali ya molimo. Esenge totambola na bomoko kati na bonzambe nde komema biso na elonga oyo batata balakaki biso. Bakambi ya Afrika tango botelemi bolati bokonzi na mabele ya Afrika esengeli koyebete bolati bokonzi na mboka ya Lingaka bozana mbuya pe fox moko oyo batata bakitisi bapesi kati na lelo kotambusa mboka lokola Congo to kotambusa mboka ta pays moko na kati ya Afrika eza masekite Afrique oyo tozomona eza na histoire matondo mingi na papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lolenge otomboli bilaka oyo na kati ya mboka Congo RDC. Solo tumbo euti mosika pe euti molai mingi me esekaki ngonga yebeta kolikamba wetelemi eswisika na nzela na bino botelemi bobetisi ngonga otoko na kopo ya mfolozifu mokimbangu kolakisa na bato kolakisa na mokili mfolozifu mokimbangu tango oyo moto nyonso nazoloba na kufana ulukaye na sikoyo kimbangu azanani nde pali wana bato bakososola tinani ya PCIE pedati wana ya le 6 avril ekoma journée moko journée pepe. Totikali kaka na religion baike pona kotel Sabino ete chef ya confession religieuse ya Bangunza Tata Mangelesi Lubasa pe na ngambu na ye abengaki Bangunza bandimela nzambe ya mpungu pe apesaki bongo matondo epa ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ndenga reconnaître combat ya papa Simon Kimbangu bolanda. Aebisaki Mobutu na kosambela nzambe ya bakoko na ngai oyo babengi mpungutulene Laurent Désiré Kabila ye kaka ndengi wana Mobutu atunaki Laurent Désiré Kabila tuni Joseph Kabila atuni biso boyokaka prophétie ya le 8 août ya Kingakati o balobi peuple congolais aza n'importe peuple te et nous sommes les descendants Ipavita de Mukipam et Bangunza. Nzambe nini bilo kosambe? Kabila mwana alobi bino baya Ipavita ya tumya Mukimbangu kokobisa mwa iloi. Lobi awa tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ye. Kozalaki na batata bakambi ya mangomba. Na mama botengeni azaliwa eloko liboso président de la République Félix Tshisekedi atuni ngai nzambe nini oyo bino bokosambela bokalika boyo nayebisi ye
nazalaki na batata ya bangunzambe aza bachrétien basambelaka yesu bapatriage mbala bagrave personnalité patriage masamuna sese ya boye basese ya badescenda ya Philippe Mbomba ya okito batekawe kuna tozalaki na bango mbala liboso na yebisi mokonzi ya mboka tokosambela nzambe ya mpungutule oyo akipapite mpungukimba président de la république Félix Tshisekedi bajournaliste bozonga malamu alobi non nzambe kimbangu asambelaki yesu mais koma bino bokosambela yesu te bato bakoloba lisuisa pe confession religieuse kuna makambo ekangamaka na Congo central azalaki na centre d'accueil ata Simon Kimbangu alobi papa diakende asalaki likambo moko boye abengi na français nzambe ayokaki ete nalingi nazwa image wa etango abengi nzambe na monoko na ye abengi nzambe wa mpungu wa tuleto tata na ye Kimbangu mbuluzi nzambe ayandolaki melelo tata diangenda kuntima mfumolongo maloba wapesi biso lelo na nyonso po toyoki lelo merci na tata mokonzi oyo asali me tozokokende tokoti deja apesi biso nzela l'état congolais l'état africain ndenge tata moko alobi tata miza alobi biso tozali bacongolais te mais biso tozali baafricain. Micro na biso ekitaki na bawenza Kinshasa po ete totala lolenge nini bamama basalaka wenze na social ya mikolo ezali kodéranger mabota nyonso. Population ya ville province ya Kinshasa bazali kolela makasi po du jour au jour biloko na wenze ezali komata, c'est-à-dire ba prix ezali lisusu stable te. Soki lelo osombaki fufu na 1000 francs, lobi okosomba na 1500, jour elandi okokute komi na 1600, population ba komi tuna pona nini biloko ezali komata pe prix ezali instable oyo ezali kopesa pasi mingi na population bazali koyeba te bako vivre ndenge nini na babota na bango awako libumu ezalaka première priorité na vie ya bato parce que soki olie malamu te okosala pe musala malamu te boka ndenge bakinois balelaki makasi. Vraiment pour le moment ça est très difficile. Toujours vivre vraiment la grâce. Donc, nous directement et pas président de la République. Papa qui est dans terrain, on a comment le peuple nous va vivre. Toujours vivre la grâce en Zambie. Quand Zambie a bolingo, nous toujours vivre. Mais ce qui normalement pensa bon, donc tous ça tout au côté les matés. Toujours ya ko nyokoma, to ya ko lukaka, potolia, kolia ngope toujours kokate. Kokate papa biso tobika na kolia c'est vile que ko kita toko voter partout ata wa pa la fa ne seko na seko to liane biloko ekita et moi dans l'école pour l'école simate. Bien sûr que vie comme il passe makasi koleka to souffrir to zala na ba capital minere ekiti esili pour vie eza passe biloko ezo mata 10 jours au jour. Ngai congolaise na zaboy nazoteka détail indien kuna azoteka détail tina pièce moko okokendo sombe pa ba indien mais toyoka kike fachi aye po atombola biso ba congolais mais to tombwa mate par contre bangonde bazotombwa biso to tombwa mate oyo ezali pasi mingi bino moko bomoni ndenge bakinois bazali kolela ezala bateki ezala basombi bango nyonso bazali komitungisama likolo ya osi ya prix ya biloko na wenze soki ba autorité bakitisi dollar kaka ndenge bakino balobi biloko pe ekokita ya pasi ezali ke awa na ville province ya Kinshasa soki biloko emati ata dollar ekiti yango ekitaka te
ekotikala kaka prix nango oyo ezalelaki. Boyeba que avant de travailler il faut manger. Libumu eza ya kotonda te, matoi pe eyokaka nango eloko te. Donc avant de travailler il faut manger. Ba autorité bobongisa po social ekomi mabe makasi. Boyebela Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezaliwana pona yo ndeko tungisa matamulai na maladi beta tu kozwa bongo solution ya maladi no pe na temps mukuse. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Centre hospitalier Café kezaliwana pona yo mwana yolo mwana kalamu pe mwana Kinshasa mobimba obela ta mulai kende kuna na ta ya mukuse machine na bango prophète eko détecter malade na ope okozwa traitement na lombango. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kito problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola
to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rond-point Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Oyembaka kitoko beta tour na studio Liloba kuna okoyemba na ba condition a bien po nyonso ezali kuna ezali moderne na we etali bongo matériel. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Toko silisa basango ya mokolo lelo ya Mag FM na page rose bosimba ete abotama mokolo lelo moko ya papa oya botela biso collègue na biso Francis Peta ezali bongo papa Peta matanta Roger oyo abotama mokolo lelo joyeux anniversaire na yo papa Tikanzambe akoba kopesa yo lisusu makasi mingi koleka pe ayeba na kosepelisa motema na yo topesi pe joyeux anniversaire bongo na Aris Chapami Lusala, le tuyau de la monnaie de la part ya Elvis Meti moko ya journaliste awa na FM télévision bozaki ebele akolanda biso baike tika na pesa bino matondi pe botika la toujours branché na programme ya FM télévision kasi yo mutu oyo courant emesana ko déranger ko s'inquiéter lisusu te po chaîne YouTube na biso ezali wana na nzela ya téléphone na yo okolanda biso na
temps direct Beta Bongo Fondation Maloua na YouTube okozwa biso pe okorate ata programme mon côté à FM Télévision. Un grand merci na équipe rédactionnelle pe équipe technique o nyonso ya accompagné biso mokole lelo kasi nazaki assisté na ye moko na mesana kobenga Fifiol Fifi Kalumbo yo azali moko ya directrice ya programme awa na FM Télévision. Bozaki ebele na pesi bino bongo ba matondi mingi pe dodo kolo baike bao ya ngai tokutani na mikolo oyo ezali koya.